mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Les Lotozali, les jours J, Oyotoye Bisagibino, les Lotozali le 11 mai 2020, ils allaient jour Moko et Tikala comme historique. Nambo Kanabiso et puis Togolo Bapé dans le monde entier. C'est pour la première fois Nambo Kanabiso en Afrique et puis rarement dans le monde entier que directeur, il y a cabinet, il y a président de la République Azali ko passé devant bar. Donc Bakangakiye, donc Ayiba Kimbongo, donc Lelo procès nae et bandit. Donc, Biso Lelo, donc équipe Mobimba, il y a Clebois original, tous allez vraiment mobiliser pour te faire vivre Bino, donc procès wana, parce que donc tous aux ongles la Bino, au bout il y a 30 minutes, n'dengue procès au banda s'est déroulé. Donc Lelo et allez jour moko donc peuple congolais tous ces là pour présent oyaye à côté si pensa démocratie. Tolinga te atabato balinga kaete. C'est pour la première fois Salamato Mona procès en direct la période de Mobutu conspirateur pour les pouvoir ne balinga isoko bomaye wane le kame oyo mutayibi mbongo et puis pas n'importe qui directeur à cabinet à l'écart lelo devant bar et puis procès en direct na pays na biso na gasi 5 à 6 chaînes sans compter ba pays mususu ba rozwango donc nanu et salemate. Batoyo bilobela bimi tomona ba réseaux sociaux comme toujours likambo soki yambo kanabiso donc réseaux sociaux na ba ekolo mususu ba utiliser rango bien mais na congolais comme place à polémique bazali kolobake ekolekate caméra akei un hôpital oh donc ba jijoana bazomona na te bino bozomona procès wana ezali procès ali seki ou bien procès ya mutayibi donc $5,000 ezali mutayibi 370 millions de dollars des deniers publics, ils ont mbongo à l'État. Et puis procès wana boyebi ke ezali procès moko ya ko sakanate. Donc tozali lelo équipe mobimba na FCBino. Donc il y a le Lochwami Doudou Swami Doudoulé tozali mobiliser donc tovandi wana tozolandela bino procès wana donc bolanda yango en direct mais tozongela ka bino donc toutes les 30 minutes ou bien 1 heure du temps pour to pesa bino ba élément oyo ekoleka kuna. Donc vraiment tout ce pela mboka na biso est comme exemple na mukili mobimba. Donc c'est pour la première fois les Lotozali le 11 mai 2020 donc Vital Kamerhe directeur du cabinet il y a président de la République Azali Koleka devant la barre Azali poursuivi na ba chef d'accusation Oboyebi donc le Loto PCP Vital Kamerhe occasion soki ayebi mutu oyo Ayibaki Nembongo, basalaki cop abimisaye. Donc c'est pas pour rien, tout dit, télévision. Donc chers internautes, chers téléspectateurs, procès il y a Vital Kamerhe Fakwa Yambongo à l'État aura bel et bien lieu aujourd'hui. Mais place eko salama ezali na tribunal te na libanda te. Donc bako sambisaye na kati ya prison ya Makala. Bako sambisaye na kati ya prison ya Makala donc à partir il y a 12h na biso Air Europe kuna namboka 11h donc équipe technique déjà il y a RTNC ba technicien ba si bazwaki bus na bango oyo ya RTNC parce que car reportage et là qui déjà na prison ya Makala donc ba technicien balongwaki donc na R ba technicien balongwaki na R ba technicien balongwaki na RTNC vers 9h donc bozila kaka direct biso toza wana to faire vivre bino procès wana na ebandeli tina suka. Donc restez connectés sur Clebois original
À tout de suite. Donc, toko zonge la bino, vous à la calme, toko pesa bino bilengi surtout, makamyo surtout, ekoleka nakati ya procès. Donc, restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta l'aurore de la presse, la site internet Clébois Original. On pense César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakat Clébois, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, il y a ma moutounion, cette fois-ci, l'aurore de la presse de retour avec force Clébois Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme un avec César Ngadi, Clébois Original. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izala mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa ka mwasi na ye vérité ezalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pas kosa ka ye eloko tinda ka biso mingi to kende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama un peu mayele moko ya mabe o abenga ba malin mayele ya mabe basi basala ko mibali to bandi ko comprendre mayela mabe basi basala kana ngwana neti ebo so alobaka vérité est-ce que ba okosa ete soki azokosa nga pe na okosa soki lokuta eko mokota na amour quelque part basi nde ba memaka makambo wana ngana na mama Maria te na moni no mo abongo nga motema esima te pona nyonga basi nsusu pe balingana bakoka ke soko kosie andimi na so FCP vérité mo na bonne kondi basi bakosa mibali te pona nini bango balingaka biso tokosaka bango po bango bakosaka biso yango tokosanaka
original, vous n'avez jamais déçu. Il y a la lore noire, la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau, on a pété de l'eau, amour débat. Amour débat, amour débat. Dans le but, pété loco de l'eau. Nakati amour débat, si j'ai ça ébélé, donc on s'accante dans boko lemba, on a lemba, bien te pas bien de boko lemba basije. Merci mingi mon comme mon patron, mon boss César Ngadi depuis Paris, donc Zalayo Amsa les osala makitoko. Si j'ai l'habitude de la nakati amour débat, eza nini, nzambe na ngai. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire, c'est vrai, tu vends.